Très chers internautes partout dans le monde entier, vous qui nous suivez à travers notre chaîne qui est Marino Nzebo TV et à travers notre numéro, à chaque fois vous êtes en train de nous écrire. Merci pour la confiance, merci pour toutes les personnes qui s'abonnent sur notre page Marino Nzebo TV et sur notre chaîne YouTube Marino Nzebo. On est toujours là comme nous l'avons dit. Le changement des mentalités concerne moi et vous concerne aussi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous écrivent et qui nous produisent des conseils. Partout dans le monde entier, vous êtes connectés. S'abonner sur notre chaîne et sur notre page. Pour le cadre, il y a qu'à soutenir Bisso, mais qu'à soutenir l'émission de Bisso Tolobaki sur le changement des mentalités. Tokotongamboka Ngai Nayo. Na caméraman na Bisso Tokotongamboka. Merci na pava ou azozo Bisso Bilili chaque fois. Merci na yo penaton. Ozo pesa biso, merci na yo mutoza branché na ndako pe ozo landa kabiso tout le temps. Pour la loto yo koyebisa yo rôle ya policier. Rôle ya policier eza nini na mboka na biso parce que toyebi déjà ba mesure barrière ezongi lisusu makasi na mboka na biso ebele toyebaka te policier rôle neza nini parce que tomona ka ebele bazo intimider biso na bandako na biso bazo ya biso na ba intimidation mais biso sans koyeba tozo linga ko kumba mana ba intimidation na biso yango balobaka il faut toyebaka il faut totangaka pona kozala averti parce que muto aza averti comme un adage dit. Un homme averti en vaut deux. Ça veut dire que Moutou a averti à voilà deux personnes. Il y a un toujours partout. Bon, zalaka averti pour changement de mentalité bandaka na Moutou. Moutou na yo, il faut raisonnaka. Moutou na yo et réfléchir pe eyebaka ko tanga mibeko ya mboka na biso. Tant oza averti pe otangi okomona ke nyonso o ekoyela yo okokoka eko échapper facilement parce que yo otanga raté, yo olinga otanga te, yo olinga ko salaba futilité. Merci na bino la police za ko bomba biso na biloko na biso. La police na biso to mona kabala tarateni na biso ya bleu. Rôle na bango eza yango wana ko bomba biso na biloko na biso. Tout mona ba pu ezoleka ebele. Et on to na to pesa quelques points oyo muto ko se retrouver na yango parce que yango ezo salama. To limite ba bango parce que to mona ki tout ça qui constate to comprendre que yango ezo salama na kati ya lokala. Et si ka wapi tozo enregistrer ba émission na biso tout le temps. Policier a qu'à l'intimidation. Tant azo une intimidation, lokola yo oyebite, lokola yo oza avertité l'intimidation na akoko mema pe na loyenge, OK ça la prison, pe OK futa mbongo inutilement. Yango na biso photo yeba. Tango nini policier il faut aya ko kanga yo. OK, tango akoya ko kanga yo na ndako. Eza soki flagrance ezali. Flagrance c'est ligne kolobanini. Et ça que événement et où tu consales à minute wana. Soit bobundi, soit boswani na tawana des policiers à Koutami na alentour yandela à koki kwa kokanga bino pe amemi bino la police. Événement salami pe mutoke kofunda yo ba koki kwa kokanga yo pe ba memi na la police. Événement et salama kala. Ba fundo na la police, il faut que ne ko répondre. Policier a koko ya kakate inde aya kokanga yo te il faut basalela yo convocation oyo bazo ko benga yo oya ko répondre après 48 heures normalement convocation ici la mandat na ngwezaka après 48 heures mais biso lo koni to monaka ovandika na ndako boye policier aye ba kanini na ba moto aye aye kokanga yo posi minzela OK raison akangeli aye banite alakisi même pas papier ou batindeli ya convocation pour ya kokanga mingi mbazo na mandat d'amener na kati ya mandat d'amener ceux qui akoye la convocation okokende dans l'immédiateté c'est peut-être l'obine na quoi répondre parce que le nom na za ba préoccupation mususu na ba kiteke na quoi répondre à la police to lenga kalinga kati ceux qui to moni convocation et ça kaka invitation balinga ba améliorer yango ba embellir yango ba bongisi yango pour peut-être ba intimider biso mais ça ka OK ko répondre convocation na kati ya convocation o bakotindela yo o la police akotindela yo ye na kati yango il faut za na combo na yo complet ça veut dire ngai kombo nga Marino Nzebo Pila Kinzala bako komaka te Marina faut ko mama Marina Nzebo wana ebike ezangai
so bakomi marina yaya ba marina baza ebele na monde entier bakendo luka ba marina parce bazali na kati ya convocation wana il faut ezala na adresse complète na yo comme d'ailleurs kofundwa yebi yo il faut pesa bango adresse o bato bakozula yo bakoya kokangela yo bakoki ka teka batie eloko te batie adresse te maman yo possibilité la OK ya soki ezala kombo na compléter marina nzebo soki eza kaka marina ba marina baza ebele soki eza kaka nzebo na famille nzebo toza ebele nzebo nini o bango babengisi il faut ba ko identifier ba ko identifier mutu nini ba memi pe reposer convocation on ko répondre ngo le lendemain ce n'est pas dit que ce qui le temps le même jour aux un temps peut-être on est là qui ne répondre. Oui, ça dépendra de toi. Mais ceux qui osent en attendre, on peut répondre le lendemain. Policier a intimidé que tokende kaka siko. Non, non. On peut kende bon parce que policier lobi na okeli. On peut kende parce que ton ne permet okene. Bayaka na mandat d'amener quand. Bayaka na mandat d'amener ceux qui battent de convocation à l'hyposo. Ou répondre te. Battent de convocation à mi balai. Ou répondre te. Battent de convocation à mi satou. Ou répondre te ne bakoya na mandat d'amener pour na ko arrêter lelo to koma mona nini na pesi exemple naza na mwana atekela ranga biloko baye ko be baye ko zo la police ko bisanga tonti baye ko zo nga funa ki la police baye ko zo pour salini pour ba uti ko funda ye baye ko zo bo pesa nga papier o eleksi boyo ko zo ba boko la sanga papier wana. Yeah. En plus, Azan a place à Moussala. Bino Bokoya Kokangé a place à Moussala par rapport à Nini. Et là, on est flagrance, Nini, on n'a pas beaucoup Kangé, bon, mais met dans l'immédiat. La fille avait trop peur parce qu'à mon policier, à mon la police, elle a eu peur pour n'a kokende. Mais nga na ebisa ki ba policier na bokende kozula e convocation. Bokota na droiture ya makambu. Bokende bozula convocation bo ya nango, bo pesa e convocation. Pe na kati ya convocation pour na boya ki na ko compliqué bango, ba komaki kaka Karine. Karine, eza vague. Ba Karine baza ebele ba Karine na monde entier baza ebele ba ko baka te Karine en plus adresse ba comment qui eza adresse na yete tout ça compte ils ont un cadre de changement de mentalité ba kanga rabiso vulba ko yakana ben intimidation to ke yo possibilité yo no ba doke musu to a job na ba kraka ozano innocent ceux qui posent coupable oui naza coupable mais bozulanga convocation boyelanga na ko répondre le lendemain musu zala kanini to se retrouver kana kati ya bureau à la police na kati ya bureau à la police to se retrouver au lieu ko répondre à la convocation ba biso pesa biso 5 000 francs. On compte 5 000 francs par rapport à nous. Parce que tu as fait quoi? Parce que on va éviter pour répondre à la convocation. On compte 5 000 francs par rapport à nous. Donc, tout éviter biloko wana. Ma bengo ba intimider yo, ba sengyo 5 000 francs, ba sengyo 10 000 francs pour remettre convocation. Le bac na koza 5 000 francs pour remettre convocation. Te ngai bino batu bo benginga, ngai na yende ko répondre. Et là comme ça za kanini, toka ko tala bato bakangi na kati la police. Alors que lui zo yebisa biso muto yo aza na kati ya kasho, azo mériter alia amila azala bien. Ngai na yeko tikelo biloko, il faut na pesa policier mbongo. O pesa policier mbongo par rapport à nini. Tozala averti, o ko tikala ko pesa policier mbongo te pour visiter mutazana kati ya kacho okopesa ete yo yebise kake ngai na ekotala mutazana kacho soki ate mutu makasi yo telemaka wana abengano na makasi totala uzomona ba intimina rabiso faut futa non de 5 000 droits ya bato bazokengela non droit ya bango par rapport à ni l'état congolais futa bango déjà yo futa bango droit par rapport à ni parce que tu as fait quoi parce que ni yo kotala mutazana kati ya kacho futa droit par rapport à ni c'est ce qui se passe dans la police ya lelo yango zo salama yango zo singa ngai na yo to telema ngai na yo to tonga mboka ngai no to za averti to za éveillé par rapport à ce qui se passe na kati ya contre na biso pour to yeba ko tiango musika na biso tango ngai na to yebi makambo oyo tango ngai na yo to yeba principe oyo tango ngai na yo to yeba makambo oyo policier moko ta ko intimider na intimidation na ye policier moko ta ko intimider parce que yende mutalinga kanisa ke yende yebi musala ai akosala yango te. Et que vous êtes dans le monde entier, tout le monde doit avertir bino, to ebisa biso esika no so bozali to tonga mboka ngai na yo
Merci de partout dans le monde entier. Place Bolo Nabiso à travers notre site, notre chaîne YouTube Marinon Zebo TV. Marinon Zebo TV, tu es dans le cadre pour conscientiser la population, dans le cadre pour conscientiser le peuple congolais. Tu es dans le changement de mentalité concernant Ngaïna. Pombo Cannabis qui est de Liboso, Pombo Cannabis qui est de l'avant. Je suis en Ngaïna, tu es télémato, changer la mentalité Nabiso, le comportement Nabiso. Merci pour s'abonner à la chaîne Nabiso, Pebo comme Nabiso, le numéro. Ils affichent là-bas écran Nabiso. Merci Nabiso, au revoir. Ciao. Check.